Ndeko Joachim, merci mingi balandi bozali kolanda ngai. Nalobaki ya liboso totia une loi impersonnelle au-dessus de tout le monde. À partir de cette loi impersonnelle au-dessus de tout le monde, biso dynamique tolobi et ko permettre biso ya ko zongisa congolais na travail. Il y a ça, le travailleur congolais, 8 heures de travail au lieu il y a 8 heures au travail. Et Nayango, tiens par exemple qu'avec un minimum, il y a $5 par heure, le Congolais a ébi que ce qui n'a sali autant de minutes en retard, première heure n'engaye ezalité. Ce qui aux angipe de kokoma ndenge ezali lelo na Congo te que muto bela atenda pendant des mois et des mois salaire ezali ko bimakaka. Non, on paye le travail oyoyo sali. Yango nde ko permettre congolais ce qui bosali ba calcul ndenge biso to salaki okoya komona que na $200 par semaine, ce qui va longoli 30 il y a taxe et l'équipe directement à taxe et 170 fois 4 et quelques $600-700 le mois. Yango est placé congolais aya koma na niveau ya bamboko msusu nzinga ya Congo lokola bangola où le salaire minimal est allé ba $800 bandeko ya Brazzaville ba 600 andeko ya Gabon kuna ndenge moko. Objectif biso tozali kolanda yango. Alors maintenant na likambo yo ya olobaki ya ba contrat léonin. Ce qui te tient loi au-dessus de tout le monde. Premièrement. Deuxièmement, toye kotia réelle séparation de pouvoir. Ndenge zali awa entre pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Toye kotia chaque un balance, c'est-à-dire que pouvoir mon côté et l'équipe msusu koki ko enchampé bien ko sa injonction na pouvoir msusu. Cela nous amènera à ce que le législatif et Salamoussala na yango tango contrat ezali, ce n'est pas le président qui a signé contrat ndenge alingi à corrompre bateau ndenge alingi et le contrat wana et l'équipe. Non. Le contrat, bien sûr, c'est le président qui négocie le contrat et c'est le président qui va signer le contrat qu'il soumet, la proposition, il y a contrat qu'il soumet dans le Parlement. Parlement, ce qui a passé aval, comme loi et comme bill, le président a signé Yango et l'équipe. Quand nous arrivons, le contrat qui n'apporte rien au pays, prenons le contrat, nous information tozali na Yango, Congo a bénéficié 7%. Sur 100%, Congo 7%. Et compagnie Wana 73%. C'est-à-dire 93%. Dans 93%, il y a un 20 zali na noir et zali collecte directement na ba caisse, il y a ba o et ba yaka et loko mokote le lo ba comme milliardaire. Non, c'est pour cela que nous disons Eli seul ne va pas y arriver. Il va y arriver avec l'apport de Binonios, de Bissonios.
ndenge nini kobanda na conférence oyo tozali koloba ya conférence sur les droits de l'homme et abus des droits de l'homme et organisation des élections. Je viens de signer un contrat avec des avocats de renommée internationale. Babongi c'est la biso conférence wana très bien de haut niveau. Babende la biso ba konti ya ONU. Babende la biso ba konti ya administration Obama. Babende la biso ba konti ya bamboka lokola ba Belgique ba nani wana o bazali ko soutenir pouvoir aller en place kuna. Firma ya ba avocat wana esengeli to futa bango. Mbongo ya kosalisa conférence esengeli to bimisa yango to pesa yango na maboko na bango bazali sûr que bakoki kotambola bake komona ba Karel de Gucht bake komona ba ministre belge o bazalaki na ba position ya malamu envers Congo bake komona bato oyo bazali koloba sur makambo ya Congo sur ba crime ba viol eh bien babengi sa bango ezala une conférence de haut niveau. Ce qui lobbying wana estali ke babenda bango baya baruya. Yona ngai soto bengi si président Obama ou bien administration na ye baya bakoya te. Mais ce qui ba avocat wana bengi seli bango na lobbying bakoya. Makambo ezali koleka na Egypte na banini na Nord Afrique kuna epesi bango mayele bakoya. Tango ekoki penza pona Congo pour que justice ekota. Alors yango wana soki to bengisi bango na niveau ya conférence wana et que to bimisi ba vérité nyonso na mesa oyo ezali na rapport mapping et que to komi na pouvoir ya transition ndenge na yebisaki bino pouvoir wana ekozala un pouvoir honnête, un pouvoir oyo eye bisike ezali kokende parce que bino moko bato bokotia yango non plus il y a calcul il y a kowela na il y a pesa mbongo boy tozwa mbongo ya ba politicien te pour que ba ya koloba ke ngambo tona bimisa kimbongo ngai na ko sala président ngai ko sala premier ministre ndenge wana te bino moko biso moko ba congolais na $100 $50 eh bien toti mbongo wana bala moko to futi ba avocat wana basanda biso msala kitoko na msala kitoko wana eh bien tokotia changement ya solo na mboka totie tobongisi conférence ya vérité et réconciliation ba vérité nyonso na mesa tozotala na miso boye non plus makambo ya lokuta na ya ba clan Kengo clan Tshisekedi clan Mobutu clan Ngwanda clan eh bien makambo ba clan tolongola eh bien totia l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est avec ça que Ekomema Biso ya kolongola makambo yaba contrat léonin. Parce que ça ne profite pas au pays, mais ça profite au clan qui est au pouvoir. Ba clan tokweza. Voilà la solution de ce que tout le monde yango. Na entende ko zambana ce qui na répondre na mtuna na. Bien sûr, eza question ko répondre pas na ngate eza question ya okwa kozala très prudent. Na bamakambo za ko loba parce que kozala suivi na era ba campagne et puis ba tu musupe bazali ko wela kiti oyo li ko welela ba ko yipe ko zoma yele sur base ba réponse na yo et puis ba on ba retoucher pe agenda na bango donc oza obligé ozala trop clair na ba réponse non sauté oza pe obligé ozala trop spécifique te parce que ba élément nyonso oyo to ko utiliser ngo pe na ko tester bino nyonso donc ba réponse d'ailleurs na ko yiko ba te que ça clarté na ko yiko ba te que ça clair mais et kozala na filtre et kozala analyser na batnyos bazali kolanda alors na éviter ce qui ndeko papier aza ko continuer ko pesa ngai na continuer ou bien ce qui mutu azali pour ne pas être trop égoïste. À vous. Ndeko papi tozana na ndeko moko
na ligne te oyo azotuna mutuna me bandeko baza ebele baza kolanda baza ebele me yambo ete okobisa na deuxième partie na biso na koloba na invité na biso ete tozokende sikoyo na ntango kokende na 2 minutes mpona korépondre na baquestion mutuna moko nayi kosukisa na esika oyo en tant que président ndenge nini okanisi okokoregle conflit oyo toza nango kote ya este po kino sikoyo oyebi yango bien ke baza koboma bamama na biso kuna bazoviole bango iyo ndenge nini okanisi okoki koresoudre conflit oyo ya kote ya este nsima na eyano na yo na 2 minutes nde napesi liso maloba esika ya ndeko zabwana mpona kokita na deuxième partie ya pouvoir législatif. Oui, en 2 minutes, dans la conférence sur les abus des droits de l'homme et organisation des élections. C'est très important. À partir de là, justice et kokota. Et deuxièmement, parce que les loyaux tokoloba, Fongo Tuzana armée. Nous avons des milices. Il faut l'armée nationale. L'armée nationale, il y a solo et des professionnels. Et nous avons aussi besoin de l'aide. Il y a sécurité, il y a Amboka Lokola, Oyoyo. Yango, à partir, il y a sécurité.